Papa, maman, chère, honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +200. L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une mbote libota mbote bande konangai esengo mingi ya ko présenter bino lupango oyo eza terrain vide namo hangar basala mtakengelaka eza awa na CPA Mushi na quartier CPA Mushi na localité ya Mbudi donc pembeni ya Prince awa biso tozomona ba voisins de batongi ba R+1 tout ça bozomona batola bleu na ngambu donc quartier eza déjà ya kotongama. Et puis le pan on a biso eza couverte na certificat na document ya cadastre comme eza terrain vide au tobengaka contrat de location ya affaires foncières soit ya cadastre. Donc dimension le pan on a biso eza 8 mètres sur 17. Donc 8 sur 17 eza non loin ya Macadam. Je crois que to lac Saboé na préféré ndeko l'acception na Macadam. Voilà, donc Maradam yango wana place to télémine des places lupango ezali awa to zoomer bozomona donc eza aussi kate na Macadam. Donc lupango na biso eza vraiment na emplacement moko ya bien pona ba o balingaka biloko pembeni ya Prince pona accessibilité maramnyo so kitoko bozomona ba poto courant ndenge ezali donc courant l'équilibre boso ndako donc aux emplacement ya bien courant ya bien. Voilà, tozongisko na lupango na biso. Donc, dès la kolobaki lupango, eza 8 mètres de largeur sur 17. Donc, tout ça, tout est mis pandi, place lupango et soukeli. Yango awa ikei et continuer ti obimi na avenue. Donc, awa eza na souka escal lupango na biso souki. Donc, hangar oyo eza mutu o akengelara lupango. Donc, on a bandé kolobaki lupango na biso eza 8 mètres sur 17. Tu tiens à prix à $35,000 à discuter. Dans la commune, il y a Monga Fula, na quartier Mbudi, non loin ya Macadam. Mbudi ezali, sur commune Kitambo magasin, aujourd'hui Nzelama y pompage, soit DGC pompage, à partir il y a ceux de Boutois pompage, ti Nambudi eza moins de 5 minutes. Donc c'est un peu ça par rapport il y a localisation. Donc bah tu as $35,000 à discuter. Pour nous bah intéressé côté document bêta donc Lala Pongi parce que awa azana certificat dans contrat de location où il y a affaire foncière. Donc voilà un peu structure ndenge ezaleli 8 mètres sur 17 donc dans le quartier mo ya bien soki oye to attendre dans quartier parce que le lot bon mona moi bino mo ndenge ezali donc moi to tambola mana pona ko la bino quartier mobimba ezalité mais du moins to soit quand même idée il y a le pan ndenge ezali na idée il y a quartier ndenge ezali donc wana to bana biso da ko bima to lobi le pango eza na document ya affaires foncières o to ba ya cadastre donc yango yo le pango eza très bien entouré quartier à bien non loin il y a Macadam. $35,000 à discuter. Alors bien $35,000 à discuter légèrement parce que le pango est en placement binimo bomoni pembeni ya Macadam. Donc là-bas onyos ba vous a intéressé tout petit prix $35,000 à discuter 8 mètres sur 17 commune à Monga Fula quartier CPA Mushi localité ya Mbudi non loin il y a Macadam. Donc voilà bomoni de Macadam to tamboli pas même 3 minutes mais tout ça dans Macadam. Donc Macadam yango yo o emati et continuer oyo ozongi nzela ya magasin Kitambo.